kolakisa nzela na ndenge otanginaka kutu kombona déjà passe-temps. Ah, oui, c'est un Bakali, mutakimisa aux réseaux sociaux, ça là c'est combien de temps oyoka na soutenir les réseaux sociaux. Tu as diminué déjà et l'eau na TV. Banza London TV. C'est venu me juger, so moni mutafinga ngana zana de bona ngama tout puissant ngai. Merveille Rambo. Bango tout wana batalanga na TV. Banana Mumbai kita mata. Tout na lomoni mutute, tous les motos à défendre venanga fali. Tout batalanga na TV para Kisinjo. Donc si on a mal sur la vanne na on doit bisana badane na ngatu. Quand même faut pas respecter ngatu. Banza London TV. Donc c'est-à-dire on a bêta vera mbote et comment que ozo bêta ra vera mona zo pesa ra ndinga ndingo lobi kananga moi je le monde lelo ko fi pesa vanda ra biga na trop Banza London TV pour ngana za dana biga na grand pote indo avant era bandolo bana mukili mais on va déjà andolo ba devant bato yemo ra déjà au bomba ki au samba tena bato tout ba yebi donc avant era le kana TV toi le face ninga de na la wana Banza London TV Kombo no longo lengo ata na longane pour Rambo na tebi comme kombo Rambo oui aza vie mais kombo Rambo na ko longo la kombo Rambo za kombo nani Banza London TV F victime déjà bosalata jo mo pe bolobi bon le quoi to ba concert bo et tout le capé era ça la fait promotion c'est nga de na zali wa lukende nga mona liki na voix parce que ozoloba qui déjà ça l'émission en combo nanga mais si jamais Merveille Rambo batali donc cela veut dire Merveille Rambo zo peser elle wanga na kosa l'émission na sija combo fali to na yo ça l'émission sija na combo Kofi comprendre ouais ezo comprendre dimension des gens donc ça dit nga on vend te bon maman na l'équipe Kofi to na l'équipe fait na fali jamais TV na Greco TV na bana mbetengi na pesi bino mboka na mkola lelo na yo moto fandaki ozana musala na échafaudage na préparation des commandes ozu mata na yo ya mo pause na yo ozu téléphone côté na YouTube ozu compagnie biso na lingina peso mbote na ba j'aime oyo tiaka pe na ndingo sabona kala ba chaîne na biso merci lelo nazana invité moko très spécial pour nanga donc aza moto natala pe natala geti lelo yende moto nazana lelo na kata plateau na profiter na pesi mbote pa ya maître Maurice Loma mwana mama ndanga oyo aza moka partenaire nanga na saluer vie Edino Image awa na kati ya studio place tozo tourner panza sango ya Congo donc tozo na kati ya studio awa pe na sima ya caméra tozo mona Pamela Jogo ye moko le grand Jogo amuta beta après na na assistance ya master nanga Herman R9 masananga ba souffrance donc il y a pesi mbote na partenaire nanga Martel Service Aimé Matumona donc il y a décoration intérieure soit on a pour ça décoration nanda kuna yo donc benga Matumona Aimé Matumona na pasteur docteur Frank na pesi binombote docteur Frank na pesi binombote place bozana matadi na pasteur Aldi Mediat na pesi binombote donc merci na binonyo surtout lelo to yeli bino mutu mo kaza tellement important pour nanga parce que na luketa ibele mais nazo qui était mais lelo ndengo ngekoki pour ngai na présenter bino na okene musika te na osenga vie dino akoti la ngai invité nanga o ba bengi na komba China Ramo le prêtre bonjour prêtre ouais bonjour Yemo le noir beau gosse donc bonjour nos internautes ba Hollanda bonne ça très bien que si bote na grand frère nanga Rey Mago Fali Poupa patron de musique à Congo biso tout yebi si vous êtes internaute, tout va au biso donc par-ci par-là dans le monde entier. Le général Bediago échelon. Général. Merveille Rambo. Comment on le longo ata? Nalongani. Pour Rambo on a te dit comme combo Rambo. Oui, à vie. Mais combo Rambo on a kolongo la combo Rambo. Ça comme nani? Mais combo Rambo ça combo ya mtumo to ebi petit vient na biso mo abenga ye combo. Oui, vient en Rambo aux États-Unis, vient en Rambo Moussara en Congo. Mais vous avez pas combo Rambo Zanani. Kofi Olomide. Mais si vous voulez, la combo n'était pas à Soukunate.
biso no mbale na icône nango azati to ya legi na teva longoli ya longo bwana eza kumboka apesa lifanto na ye donc voilà po apanga barambo baebele ndeti grand prêtre China Rambo Shadamisi na pesi mbote Shadamisi China Rambo Shadamisi patron mbo mokolo number 1 ebi maramboyo barosi Dianyongi R9 baby maramboyo ba Yannick ni ya Rombox baby ba maramboyo ba grand prêtre venanga de tous les temps le patron des patrons Bob Bibombe le président Bob Bibombe est Nathalie Verambo Sepeli oui bi tena lo belipe donc ici là hôtel ça quand ndenge mona papa te Verambo lo ba boité oh na basina les hommes na ngeza est-ce Verambo na voix boité pour pas merveille Rambo pour comprendre que les gens na yambi merveille Rambo donc boyebi déjà ninga zalaka eza déjà ba show na ye ndenge zalaka na pesi vient nga Jean Panda Mantantu mbote na Angola les grands chauffeurs merveille Rambo boni santé na yo boni makambo etambola ndenge très bien faire raisonner le boss Adolphe Mouteba Jamal appelle papa le boss Adolphe Mouteba Chilamouina na moni pe venanga Kolivila na Luanda venanga Serge Tata Kibokolo Paulo Tudilu tout na pe bote donc voilà donc Mamuto tambola bien donc naza na l'analyste international le patron de l'analyse c'est moi moto instaura mambo tout batutu bayebi so tuni bayemo donc Pamela Soleil beauty Pamela Soleil des photos Pamela Soleil bayebi marambo yo donc mais tant que on peut ça Herman R9 Herman R9 mastana ngai moyembi asomo bogos bo mais azaka payer moto pasana Keita amour le boss bon vient na biso aleki ba vie tout nani et bien grand prêtre Gilles Vamanseka Gilles Vamanseka viens dans la prêtre yo ndoli raté biso lia il va sur la terre avec kilo fort bien grand prêtre Gilles Vamanseka na pese mbote Gilles Vamanseka grand prêtre nazongi na moi lo lobi sur les charges ya analyse aux patrons banaliser et ya bateau banalisaka pardon mais au moins que charge on a ma casse ming bona non charge n'est pas ton quand on dit charge on a pas erat de rien era c'est un jeune frère que j'aime bien aza frère ponanga donc malgré bamuna rolo ba ponanga tala be mission na lobaki mais moi je peux pas kokota kolanda c'est un frère du tout donc na ba ina lelo te place ala yebi abi ko ba ina kala profiter on est ba to beli bazo mona lelo ngana yebi abi ke merveille yebi ngata ba ni kala yango moni so abeti ezala lokwa koti na solita merveille na ko répliquer te pour ngana za dana yebi ngana grand pote indo avant era bandolo bana mukili merveille déjà andolo ba devant bato yemo yebi déjà obomba te osamba te na bato tout ba yebi donc avant era le kana TV toi le face à ninga de na wana dans un moto à talabiso donc moi je le trouve très intelligent et courageux mais quand même on dit que na Europe aye mutunde pina charge analyse te ya kokati ya za mutaba TikTok za mutaba nini donc voilà ya za tout terrain so biso kangaka kwa ni moni biso je pense que ayebi to soit du privé mais ils en ndenge na yo moni ndenge mutu ba changer ngo te ba pesa ra conseil ya robongisa. Donc c'est quelqu'un à réfléchir, ça rappelle bien. Donc voilà, mais il y a des choses comme dans l'analyse de la colonne. Il peut venir à tête à tête. Il y a un échelon. On a un échelon. Mais à bêta, une fois, tu es OK. Il paraît que ça la tête à tête. Ah, bêta. Ce qu'on a bien parlé, tu dis Mélana, il y a un rôle pour monter la gagnante. Là, ils ont 5 ans. Il y a un poids lourd. Ngai pour gagner nga na ba idée za nga rose la nga ba tout zo pone la nga moto rose la nga tout ça la réflexion donc on a pas on va réflexion sur ce de longue pe na réflexion de to ki na guerre moto na nga guerre za te bon bakali on tele manaki yo ta nga tout puissant bakali merveille Rambo femi longo na lati zo za combien le temps ça tire na ibi za cher voilà que dans le monde on confirme donc voilà que on a la plateau na comprendre que lati cher muta boy vraiment zo ndo bani bakali bakala za petit frère on a linga minga za petit na ngam na la kisanzela na ndenge abi otangi na abu tukombone déjà passe-temps oui c'est un bakali mutakimi sur réseaux sociaux ça là sur combien de temps oyoka na soutenir les réseaux sociaux zo diminuer za ba manka te na diminuer te ça eloko ba na TV oli mo soki
soki ba 4 mois boy na réseaux sociaux on a pas marambo ngana na marambo bakali c'est un petit que je connais quand je parle de petit ça va tantôt déjà so moni ngana yo comprendre déjà ça petit on a soit apparemment surtout bitoko tasiko na ndinga kati mo azibi nga wana mbiaka na marambo tout na ba relation na marambo tout tout il essaie très bien donc ça dit il quand même sur là attends et raza plus élevé que Bakala. Bon, vous allez rajouter mais na ndinga réflexion on va dire et raza un peu mais ce chose une et na Bakala ça dit c'est bango tunga na zeshi yo le liban mais ngala ba miko ba dirige la musique mboko yo na ba autorité ba ndimangati ngala pouvoir regardez la voix test na pouvoir déjà un Koffi Olomide c'est quelqu'un et a rôle ba banale loti lobby yemo yebi que na niveau intelligence a aucun grand mopaoté sagesse akoma kokana été so muto aleki ye na sagesse andimanga na lobela ye pe na approuvant pas monsieur Zakawa le bâtiment le belé pour la coterie mais tant c'est lui à livrer contre baguette moi j'ai combattu avec tous les deux wenge mais le pas ndimanga yo ka tout le monde pas ndimanga ninga limanga te yo place monte ko faire le cas ayo kanga Koffi azalaga mama si awa batie bakali na kati na pembeni mwana na yo ka Koffi azande nini soka yini yo azo souffrir en absence no akendo lukelo mutu mobo tente mo wala ça le monde de bifali lelo bazola ata ba di tente bakoma arate petit mo yemba kuna komira ba yemile utunze mo balati ndenge mo bakomira te veramba za bon monte que no le fali amoni fala le makasa ko le café ba dota la conception faire pele la commune na wera c'est ça Koffi Olomide banango lelo te so bebe na jiba ke pa wera so bebe na wera zo ni pa jibe qui la timbela ke ba mbale ba chef série mo robo donc c'est-à-dire on a bêta verambo te et comment que ozo bêta ga verambo nazo pesa ga ndenge ndenge lobi kananga moi je le monde lelo Koffi pesa vanda ga biga na trop muto remplacer na za te pesa aller yebi bon ndenge ozo mona na o remplacer na Bakali dazo da place te Bakali ozo place Bakali za journaliste ngam na meme pas Koffi. C'est moi, pas parole. C'est moi, après, il faut ça l'émission. Pas parole. Si c'est l'émission, on a Koffi Bengi. Migeniema, pour Koffi Bandoso, c'est moi. Koffi Monanga, Vandiga, quand on s'en a Koffi par Benga, quand on a le banana. Bon, si tant Koffi Tonga, nani waze kwa na migeniema donc on a pu se faire un monstre dans mon bout. Vraiment dans la vraie tiga voilà ba mamna bon donc je la mamba era beta kinga mais c'est un frère ngana robetete je beta ko pourquoi tu as un mot tout tu oses la badia défendre la ferret ngana pas fallu mais era lo bagazana a défendre la ferret tala ba live na ça le wa biso ba eto so ya na kwa milieu de village yeso mona ngana osono na fiche fali na si mais ça va live toi ça la rabana tu vas fiche faire les autres défendre faire mais là il y a faire mais il y a zo mbongo pour la promotion oui bon so qui bien peut là na bête là yo papa j'en habitude se opposer que sortir à mutu on se différencie c'est là ngai amamba promotion na zo mbongo le la faire et bien va vous faire le cas era ngai na mama mbongo ne sala ke merveille zo mbongo ça la promotion ngana ça la promotion ya arena ça fait na ngabika kuyo ngamona poto va bato na tubaya yeba onga na bénéficiaire et là déjà ba repese mbonga promotion le ngati ata faire ninga zana a remise ata 3000 APC ata 2000 mais ngazo na zo échelon yo kanga na expliquer pe na sala ngo ba mona vous comprenez ngara ngamona na Paris papa vient na fali sur 100% arena vient na fali zana nona tweet yemoko. Vous comprenez? Journaliste tu es qui va à 1%. 1% des gens moko. Na zona gloire yolangi. Na 1% na ba 98,9 na bendi na gloire ya biso mbali to bunda. Yo mona tende to bunda. Na kinda na salon na aigle qui vole. Do vena nga 98%. Il pense que so ebete ça ko fali. Po ba yebi na te ba ko tala fali. Parce que na bato ba tiamo ba play ba nini nga na côté ba presse. J'étais là et j'étais rémunéré. Vous comprenez? Donc cela veut dire pour la promotion quand il y a conseil. So et la raison salango. Vous comprenez? Déjà divergence soit négose à la main. Moi je le respecte, c'est un frère pour moi. On a na rocha na royate bon et la bêtise na bêtité.
pour ça na bête les gars force na ça na frapper na enchaîner ma case pour nga na bitumba so bête na likofi va na zo so likofi na ko bête lu bende ne longi oh man donc bagarre ça na harmonie donc era ne na bête ya rota ça attendre mais va lo babu nga na we lo mona bête petit ali mokimo parce que yé à part oya lo ba na lo ba lo pona c'est un frère comprendre. Donc voilà, donc moi là je mais non c'est que la partie non on zo le frère non c'est un frère pour moi, je l'aime mais tant que frère dans mon thème. Souvent avant on a déjà merveille rambo na combo, les aginons era OT mais c'était ben moto azana harmonie bien. Tout ça une cohésion. Vous comprenez ba jeune intégré bando côté ville, azali parmi ba biso ba di dombala, tout ça les belé. Vous comprenez? C'est un frère, tous les gars, il y a un moment où il y a amitié, il y a un pote avant. Donc c'était ça. Donc si on a ils ont la limite, ils n'arrivent pas à stopper. Tout le monde enchaîné, il y a un moment où donc voilà, c'est ça. En tout cas, on a CP, on a parti, on a peine, on a CP, on a cassé. Mais est-ce que F victime déjà, Bossalata, jour mon pays, bon, le quoi, tu as un concert, et tout, le capé, ERA, ça la fait promotion. C'est un gars derrière, il y a un monde qui est dans la voie. Parce que vous avez qui déjà dans l'émission en combo nanga. Mais si jamais merveille rambo batali. Donc cela veut dire merveille rambo zo pesé, il y a le wanga na ça l'émission na sija combo fali. Tu na yo ça l'émission sija na combo kofi. Comprendre? Ouais. Ils comprendre dimension des gens. Donc ça dit on vend de maman na l'équipe kofi, tu na l'équipe fait na fali jamais. Comprendre? Donc cela veut dire bangonde ba prêtre. De ce bon ça musée titre ba merveille rambo yo le la merveille. Donc cela veut dire merveille rambo ne prêtre. Ninga ça va pas faire yo ba ke era l'équipe fait. À ça la bonne combat kasi faire ne prêtre na it. Kasi ne mo nga be prêtre. Vous comprenez? Donc so déjà ngamo déjà bossé comme mamba. C'était ngamo ko kaka na ko sala. To na Constantin na tiri guerre. Na sala. Nous on a été na salle émission beauté image à CP, na bétissé le beauté image à Lili. On a biso beauté coquette, monter ma beauté image parce que beauté a occupé na mère na biso coquette, la bellissime. Na moi na bango bébé Artemis beauté pour moi na ya sœur na biso coquette. Na beauté image on appelle ça beauté joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire bébé na biso on a bébé réalisateur, futur réalisateur. En tout cas merci bozo mona que émission na nous thématique tout ça déjà na yemogo merveille rambo les tout puissants là échelon ganka film déjà on a passé mbote pa ya Mignon Abraham oyo akobeta na Portugal Mignon Abraham porte de lança akobeta na Portugal la beauté Pamela Soleil quoi quero chamar todos os filhos de Portugal, todos os congoleses que vivem em Portugal para acompanhar esse concerto do Mignon Abraham que vai fazer um concerto lá em Portugal. Eu clamo a todos os angolanos, por favor, acompanhem esse concerto lá em Portugal. Com o Mignon Abraham é um dos músicos que está perto do Fally Ipupa. Eu tenho a certeza que vocês vão escutar algumas coisas também de Fally Ipupa dentro do Mignon Abraham. Na banega eu penso moi daqui se pas bandeko que eu baza na Portugal. Eu ga moi lo ga moi Portugal. Biso to chancer moi na na moto pesa ka pe moi message côté bandeko pe ba lo portugais ba comprendre nini le kana millier na millier pe na ndeti ba ndeko bele ba na posa ba yeba nini zo sala ma pas Fally nini meze sala ma ba musicien. Actualité auto to landa na moment oyo tomoni babengani ba journaliste babengani bato ba défendara les grands prêtres Fally Ipupa bakani ba na porte stoki ba tebele baleli tomoni Alexio Echaleli na makambango ezanini ezolekana F victime donc yoka moto ko lobela biso wa la continuité interdiction au final quand on vous demande de ne pas injurier vous voulez injurier déjà n'habiter déjà vous avez animé l'esprit moi bien vous avez au fin de la fallait l'ingénieur ma bonne té fallait soka idaki bino parce que vous savez que promotion à concert na ye et on va vivre événement après ça bino ba visa 5 ans les autres après ça bino pour finir non après ça bino parce que vous avez participé à la promotion du concert de notre concert parce que ça biso fallait ça quartier là ça vient na ngai avant ça vient na bango les gens m'ont na biso. Vous voyez, mais bino bozo aussi déjà au final, il va frapper. Vous voyez sur Moutabongo, vous voyez au talent de la barre. Non, binotin, au Katiban. Donc voilà, c'est ça.
Mais est-ce que bato nyonso te eza keke oyo afingaka te aza na innocente ndeti Mombaya eza na problème te Mombaya nano mpe namoni place bino mbo juge soki omoni moto afinga ngai naza na te mpona ngai matuku isa ngai merveille rambo bango tu wana batalanga na tv bana na Mombaya kitamata tout nalongoli motu te tous les motos oyo aya kodefendre ve nanga fali tout batalanga na tv apara akisi njora dosi onga malaso na vandi na ondo yebisa na badane na nga tu kama ifo barespecte nga te apesi naza leki afali nakisi njora ba promotion moko na non toza promotion moko te mais naza chef na ye naza hiérarchie na ye bon na quartier na te ata mpe bave na nga fali naza hiérarchie parce que nga nayaki liboso comprendre moto ave rambo yaki liboso me nga nakomaki chef na ye vi badépart ezalaki trop nga confiance legal makasi akobenga ye boye aza soldat aza généraux nga na félicitaka mpe na sepela Christine Kisinjora aza combattante aza battante obundani baguerre ebele abundaka bien lelo tomona bato wana ndenge babengani bango bongo ekoma so baguerre te lelo tomona Joel Show bamessage ekomobimake bayaki wana kaka mission na FV bayaki mission na FV donc azozonga latino nyonso to wana est ce que bandeko mpe bino bobengana lelo po bopesaki bango basekret na bino nyonso peti bayebi deja nini ezoleka na kati wana ya okoma so guerre te mpona artiste na biso Fally Ipupa guerre eza te parce que bango tunde baza na moto oloba koleka nga eza te po oza kota na guerre parce que osala guerre na Fally ni Fally succès asala banzembo simba Fally lelo ekotela ye koleka baevre eza te osala guerre nani soki olobaki nde otyaki po mede ebeta mede ebeta yango moko banzembo azosala ebeta yango moko ayebi nzembo mo wana basheria lelolo ankoma namoni basele baopostango yo moto limbeli ye bon sikoyo yo oloba nini soki mamba oloba biso toza wana parce que moto alinga na baargument za te tu vois donc ça dit voilà quand moi je connais Fally bango baadaki te donc nazo respecter bien fait na bango effort na bango donc cela veut dire ils ont parmi 1% natangaki basalaki promotion na kili bango tout basalaki nazo reconnaître donc voilà pour la promotion donc c'est bon mais pour les jeux non on préfère pas batika la biso Fally na biso à l'aise so ba visa na bango ne ba bloquer on te non bloquer visa nde toi n'attends na te visa le te mais tout le monde a visa déjà za ndoki parce que ba tout na poto baza egote on va alors que ça de so poto biso na za égalité lokuta merveille rambo za puissant pour les impuissants pour les avoir différence à vie à la motunes sont allés à chaque jour 2000 €, non nous à la poto nous ça attend dépasse à 1500 € té na journée on mona les debo bomi salaire ne je qui bazali je suis à bateau bali nga la mona bateau bali ba 30 000 ba 50 bazali qui dit donc voilà donc cela veut dire on est là pour protéger Fally ndeti yo bato zego ese yo na Fally na poto bozego ese yo zego na Fally yo o biso to na poto za égalité yo na Fally bozego yo tamboka na Maybach yo tamboka na Rolls yo tamboka na Betclin yo kota ke Élysée yo tozego te amoni tsobokela ngo moto elo bato tout kaka o biso to za égalité na poto lokuta est-ce que yo na Fally bozego yo tamboka na Betclin yo kota ke Élysée yo tambola na Maybach yo biso côté Élysée yo na merveille rambo bozego lokuta biso côté Élysée yo si ba grand prêtre monde ba yamba yo biso côté bête yo so tambola na Maybach en plein Champs-Élysées yo na grand prêtre différent yo na star mboka ya monde lelo comme na confiance en makasi ko ta Fally hein viens na ngai c'est bon madame bien c'est bon on les gars ouais donc c'est-à-dire nous on doit expliquer tout donc on a grand prêtre venu ngai ils sont en pour sa famille tout ça bien pour ça na bango mais dans le bon sens voilà ndeni sango ya message Fally Ipupa tikaki mpona baluka place pour kobeta mais tomoni mikolo ngo eleki ti sikoyo eloko te Fally Ipupa beti ta obaki bien baluka c'est place monana fixe te le place monana fixe il faut ba muto bima
Donc cela veut dire date peut appeler ça une fixité que tu rebêtes après dans un endroit tel jour tel. Donc moi nous on est salami mais tout va les biso va dans le calme. M'embaucher bien parce que Stade de France les a battu. Stade de France va tourner Europe. C'est le peu date c'est bimarata. Au bima. Tu rebêtes en il y a 5 mois 6 mois de publicité là. Quand tu es derrière ma gobette en mode date. Biso mais ça va dada. Dernier tournée il y a Canada, États-Unis. Bientôt dans Canada, États-Unis, nous sommes habillés. Tout va Lille, Nantes, nous sommes habillés, nous sommes tous bon, toqué bon parce que tu as dit d'ailleurs que tant la biso qui est déjà. Tout là tout la mugi to moni na TV. Biso le prophète Denis les au bas à la rana bino mingi. Prophète à la mingi na ngambo est victime. Tout moni bazo kizei. La sali complot pour na ba boma pasteur Walesa pour na ba boma pasteur Walesa ba kitche ba tele da plainte que soka zungi kongo na momoyo ba kangai omoni makamba ndeni oyoka ba audio wana on a yoga mais je pense que Denis les azam de malamu roche la pasteur Walesa a comploté contre l'été les aga qui Denis les azam to biso de bien avec ça makamba faut vérité ça tu dois pas que ça a bisoté comprendre déjà l'homme dans son élément l'homme du métier donc c'est un pasteur azalina bango en bas le barizara vrai donc moi je soutiens Denis ici. Vous soutenez Denis les on parler oui maintenant ba audio oyo pour na Denis les sozo audio ba tout est-ce que il y a Denis ba ma montagne ba masala yang ça Denis les cité Denis les innocent donc moi vraiment je soutiens Denis les ici parce que ça moto avec les ça biso na mambo belé avec leur opinion ba tout ba évident rien à dire hein. Mais Denis soka zongi na mungu okanga yeto te allez chez non biso za na ba okene pa ba kani mokumboga na ba yo zala ana poto papa Denis les ça déjà Congo Denis Solana ba autorité mbokana on dit donne-moi les faits je te donne ton droit les pas mon voix Denis les alobaki ba kende okanga nani ba comploter ba boma parce que Denis alobaki bo le poison ça. Et ben on a confirmé parce que matin qui venait na podium église ba lobi que monto ana sima makamwana en tête numéro 1 eza Denis les Denis aza moto ebana ba salisa ka mais to kipena ba voix ya Denis les na téléphone hein ngana za pour Denis les tout boyoka ngana za pour Denis les boyoka ni ande na Denis les na vie na ngai bon na ba garde mais ça va bon pour noter la température à moto Denis les sera le gana tebo l'homme le plus puissant moto gagné azata pangai alobaki yango emoto moto akalemeka panga siko ndeti ngai okompaye ngai ezomona te na sele oyo nakangisi abanda obanga otanga kombo na nga na tv apebe etima to wana grand mayas ya amena silisi sele oyo ndeti sele oyo oloba nini osisi na ndeni wana grand mayas nabeti sele oyo nga nabetaka moto makambo eza réel so otuni bavoya nkumu bagrand maître voya nkumu po ya kodélivre sele oyo ndeti sele oyo faluka nazoyebisa oyo na blagi te parce que c'est là ça freiné à ça sur succès te ba ibe succès et c'est le mutaro délivrer ça voyant comme moi ça ça temba tout na fait mais combien bêta taille mo so mutaya le album na ngebeti bino tu peux bolandi beta yema parti na tenga ouais ma te mena bi que combien bêta yeso que na fait ba che combien le bas sincèrement la fête que l'on filmé nga o nga na kena na bela fête te nga na bela fête on ni domaine donc c'est-à-dire pour te dire que c'est un connard c'est un idiot dans le logo mais autant nous avons fait Paris foot musicien se comparer na Fali na ba couper mikio que nous tasser mais justement que c'est le hasard simple hasard humble hasard pauvre comment nous sommes pauvres au tchala teza c'est na simple et le roi zofinga bato ba mata business class na avion e biso tout okomaka yonde pauvreté mutuzo salomo na bongo so za na bongo économique vanda gagner mate économique mais pourquoi juger bato business pour mondela sala business na économique azazo baté asala bato business baza la premier bino tout bokoma mais bango baza na condition mo premier ba kolengela bango koleka yo quand même pour na économie wo singa ba champagne te na business vous avez mis la champagne mais l'économie vous met la no champagne on peut sur 20 vous en a trop de mango comprendre mais ta business a déclaré comprendre ba che azala pli na confort azala l'aise comprendre donc voilà il y a mon vieux à la niveau tout le monde te vie ils ont un niveau
Mais avec un moment où occupé poste il y a camionnette mbola. On sait pas la Guinée camionnette mbola longa il peut occuper poste na ito ndeni. Patron le roi ngana occupé côté à mangwa ou le roi camionnette. Franchement, ça manque à respect. Ah mais aux agues. Alors il poste ni bon ngana occupé poste ni. Mais aux agues ezaki soué na yo camionnette mbola longwa po yo ofana na place. Na tika lo calculateur bomba place ni ngana za tout puissant après Fali na ba warionga. Président premier ministre ici. Ah oui bon nan. Bamani ke kutu bazala na Fali banda kala place na baloba likambo te. Bango ba loba te po ba ngana leka Fali. Ngana uti na empire mo na Fali. Mabe ove Fali na yebi o ngapi na yebi. Donc uti place modèle to li boumou te boti biso. Vous comprenez? Donc voilà, donc ça dit ngazo nga petit frère na ngazo avec grand frère Yaya. Donc on est mon abatou anate. Vous comprenez? Biso za famille. Donc quartier latin après boti venanga Fali nangai après venanga sali empire le qui mais ba soleil pe bazanati ça bazana soleil pe bazani ça uti blanca yo ne no compter kaka baboti yo baboti Fali après ba misusu suko ba végétation bazana ba soleil bazana soleil azana succès le wanga chakombo na internet chakombo soleil ba hotel émission ah mina bona définition na kosi ba bopininga soleil na merveille rambo bozaka kombo merveille rambo alobi boyi alobi poto soleil alobi poto bo compter ma vie ah nzambe na ngapi na bana kompana te maramu mutu ayema na patron na yo babito to sola na chat ba to na ya merveille to na nani soleil ba yeba ba bossa na ye soleil ba yeba le souter. Oui, je le respecte, c'est un bon chanteur. À ce véca époque, j'ai beaucoup de respect avec les grands frères. Mais, merveille Ramboli qui est. Lélo, un succès. Plus mouraille, ceux qui te amoureux, on a soleil, on peut s'en aller. Il y a Robin, on a un succès dans mon moment. Il y a Robin. Robin Mondibo. Mondibo. Bon, Robin, c'est un frère, dans le rôle de ma bête, il y a un succès, on a un succès. Mais il y a mouraille, il y a merveille Rambo. Il y a mouraille, il y a un arrêté. Nga banana sila ka tena toujours na na kofi na sila tena longwe nga moka na o ni ta na nga mo me na o ni oza mote ozo profiter na sima aigle faut le bango bien parce que le personne qui combo na eli mote parce que kenda pembe na Fali non déjà le kan lena yaki oui oza na raison quelque part lena yaki nazali pembe na vena na aigle mais na eli merveille oui j'accepte combo Fali ya kuyenga tara viena na bona wana ndeni et appuyer quand ngati zo puyer batu toi Congo na makro ndima que tu na chance à na Fali bonga na wanga et appuyer na comme tout puissant pour na faire échelon lobi pe wanga na Fali ne wanga na wanga na wanga Kofi j'ai beaucoup de respect na Kofi so ya mbinga na kitso parce que Kofi mutalinga source comprends j'ai beaucoup de respect mais sauf que à cause de la haute azali soit l'esprit ma bête ou la c'est pour m'utiliser chez Dieu qui tout chanter l'esprit mana assez qu'on fait beaucoup fait du mal assez il est temps faut vendre ta la boue parce que chance il a fait de bonnes chansons et côté là il a bu sur ma petite étoile on comprend il y a ça bien ils ont gagné dans même année au niveau là Ado Mwanga on comprend grand poète Ado Mwanga sur tourner ma mort on expliquer viens à Ado Mwanga à expliquer ba faire donc c'est-à-dire nous doit bâtiment boyer le bâtiment vient à bord du bombe tout il a faire dans la vie parce qu'il a beaucoup fait on comprend comment moi détruit mon nom et beauté sur le roi tout il a tout c'est toi bon donc on s'occupe de tout détruire et tout détruire toujours arrangé non le bana confiner tinga batu tout ba banga tout le monde bato ba mona mabe na on traiter bango ba idiot pour ba bina mo pe profiter balinga to tuni bango yo to mona mabe yo na kofi si bolala mbetu moko yo na kofi si bo voyage bino mbale o vanda ta un mois izalati ba mona na rabo parce que kofi a passé tant de sur na succès azara ba mona kila musika to ba sola ne mena intimité de ya ko traiter nga iki non ya zolo babo yo sala bango pa yo sala bino passe pour bo ignorant. Moi je dis, je reconnais Oyazali, c'est une légende. Yambo Kazaba, valeur, juste valeur, Nayaza Moto, à Salangaï, m'a façonné. Je suis, j'accepte. Mais,
oyo ekomela kinga na lingi te komela ngo motu mosusu parce que Cindy pas en moi si oui osala bonjour Kofi osala erreur mo Cindy a trahi parce que jusqu'à preuve du contraire c'est la seule protection à Kofi eza Cindy Cindy ne aza bon ti loin déjà même te ba osala malobi biso to souhaiter on en a déjà te eza problème te souhait na on a Cindy aza fidèle na Kofi souhait na ngeza ke bazala bongo attends souhaiter peut-être biso da tout monde a d'ailleurs que avant bino ta bomoni boyebi bonga na omona te ndeti bino bolinga Cindy bolo bo expliquer ngo leganga nana ko expliquer bolinga Cindy na Kofi ko leganga qui azade moi j'ai vécu avec eux Cindy azolamba ngana otala sisi olamba na ebi nga lamba nga tsaka beba sisi be na ebi nga serva na mona na ba kilote na mona na ba robe mère na biso na mona na ba temps ebele na yo yeba daye na temps wana yeba daye mais ali azawana yeba mais Cindy pe wana talinga za choix verambo za choix ya papa nyoso ba mwana poli a respecter la choix père Kofi c'est un père Kofi so alingi boy ngana na ba choix na ngana vina nga bonga na hotel mi na ya Kofi pona nini les choix na ye moi je m'adapte nango j'ai présenté biso toujours obligé olinga ye donc cela veut dire songa na ye biso OK yo ba tozo mona bolingo mais attends yo lobite te yo loboza libana moi j'ai vécu avec plus de 10 bonnes années jour pour jour je vécu na bolingo na bango wana na ebi na bango mibale ndenge balingana na ebi de quand je m'arrête ya kolobake Kofi Olomide pour azala bien faut azala Cindy parce que Kofi ndaza baoba na biso Kofi ndaza prêtre na biso yenda la biso Cindy ndenge si alaxa Cindy nga biso tout ya pa na ye donc pour azala bien on doit le protéger faut azala Cindy je m'arrête là de yo le mutu mo ta lo bananga ke aibi marambo ko lekanga oyebi yango te lettre aux à la biso 3 ngai Kofi Cindy to ko bina ambiscade bo sengi de non ay je ce secondaire pour dire à qui mien faut tout ça là tout ça vous arrêtez attends na chombo Kofi a bengote donc ça veut dire national je respecte na lingi Kofi la za la bien pose à la bien faut za na Cindy et c'est réciproque aussi ce que me fait rambo yo olingi Kofi a za la bien mais ça de logo mo bon na confirmer ngote mais ndenge lo ba na internet comment possible me faire rambo alinga Kofi a za la bien otalage otiki pena ke mwana ya vie rambo oyo mona peut-être tanga za mwana mkena kata ndako ne selo ba soupçon selo ningi bat balubaka mais ozo moko bato oyo livra di distance pas fali pupa jamais possible que pour le fali pupa bimana di distance ndenge nazo confirmer te ndenge lo ba na internet pas bato kiza moko bato sala pon wana ezayo yo yebi déjà quelque chose lo ba mono be liboma parce que zinga peut-être pour tala suki na yo na ndenge zali na ndenge za mwindi pour ça ba critère ba dobela maboma sauf que za moi propre oui vous avez dans ba critère sur ba mono déjà zéro na répondre ouais déjà question opposée ngate parce que c'est impossible on comprend déjà di distone avant ngana yebaye vient na fallait yebaye abotami amaboko aza mwana aza leki aza mwana pas vient na fallait abotami vient na lera yo kota quartier la tête di distone abo akuta mona di distone bébé on comprend ndenge mona ba marka na ba keina bazaka ba génération mo rappel aza mwana ngala rola tsako fa vient na fallait di distone te pile distone ya kana poto na mera na verambo na mera ya kana ndako na mera ya na amemaka ba di vient na fallait amemaka ba di distone imagine te bala et di distone a comme star ngate muna comme si di distone star et vient na comme superstar na monde ngate muna comme ça vient na superstar na monde oban ce que l'air bango bazoke ne kokutana na ba défilé ngate muna invitera bango akutani ce que vient na moni mwana ya bokola leki na ye ba sola te yeso mona photo ni assiste ba kanga ba mbale eza le roi papa leki toke non en normalité trop bien les algo papa leki na mwana surtout pour venir na fali pa robota didi ouais papa leki na mwana to zo roi yana leki parce que ba motu bana rambo vera robota venir na fali robota pe l'histoire les famille c'est toute une famille c'est impossible mambo zolo les gens ont un impact tout le monde est venu en côté ba ko c'est là ba ko linga ba kanga ba tuté so za yi mwana mwasi to sa no be mission ba koma ko bima Congo za bongo boko sambwa donc c'est que les soleils dans le lukuta
ezalaka kutu te lisolo wana eza fabriqué ezala te nini te dans le kuta au carré donc Didi Stone aza leki aza mwana ya ve nanga fali on comprend donc cela veut dire bakutanaki ezalaka pour so Didi Stone azalaki star te bange bakutana pe te bange bakangaka pe bafoto peut-être pe te parce que bazokutana bainvité mona Dolce monsieur Gauthier Balmen invité Didi invité pe fali so fali Didi Stone ayebi ke wana tonton fali ya fali aya opesa mbote te omonde omili ndoki eza Didi Stone akutananga na Champs-Élysées apesanga mbote te mpona nini mais côté mosusu mpe Didi Stone asala wana côté nga tuta okutana Didi Stone okanga mafoto nakangi ekaci oloba nini mpo aza leki nanga na opesema bise na litama nga ma Didi Stone leki nanga je suis le seul moi je le dis ça c'est la télé vie rambo aza témoin vie rambo apesanga Didi Stone kende otika soka na piscine Didi Stone aye pa longola so alati nini na soko na piscine aotala mpe bo vie rambo parce que je suis naza yana e so yo mona yana leki te so bakangi photo fo nazaka depuis le po bakanga photo apesi bise bo nga mpe na yana e bozunga na okaki boloba lisusu yanga kutu esimba nango mpe kutu esimba pete boloba ni omoni kongola alinga komona bato bien te so bondo bangisa ndeti nga Didi Stone so namoni te ndokanga photo nalinga totelema boye te naba aleki nanga simbanga maboye aza petite sœur abiki wana ya merveille tonton merveille abenganga bongo soki oyebisanga bokende obambelanga makambo na ye ata mokili ekomi nini jamais parce que leki nanga c'est notre sang malgré tout ça biologique te tomesana bongo mwana oyo oyebi okozwa ye mwana yo ndeko na yo comprendre toriska baavion na Didi aza leki nanga Didi ndenge aza na so atelemi so ayawa so eza na moto akosenga eloko akosolisaka nga avant bando soisa bino nyonso so aza na siko mpe moto so abimisi mai apesi ya omela sans réfléchir ngai voilà siko bino na bon sens ala boke bointerprétant mabe zéro otika ve nanga fali calme eza nde mo mpe jour verambo akutana na Didi na ata Keina soki bakutani na mpo Keina aza avocat bakutani na procès moko boye aye kosamba bakanga mpe photo pepe na mwana na ye to bakutani na Marco 6 na défilé moko boye to na voyage moko bakanga photo tobelo bango nini moni osala me tomoni mpena Marco 6 boye mpena na grand mopao edépende na volonté na bino ndenge baguerre ekoma boye guerre eza te moto akopelisaka guerre ezanga moto asisa guerre ezanga nga na ramena ye ka virambo na conscience que c'est bon lokola yo lobi savant mais comment est possible bino bokomisi Adidas Arena place osala anniversaire nana osala anniversaire kuna mais tomoni affiche mati bakomobenga Félix wazekwa ipupa aosala Adidas Arena concert abeta concert Adidas Arena na jour anniversaire aigle et aigle alobi jour anniversaire na repassant on a donc Adidas Arena et commis place à repas donc place ya fali pour pas l'excellent anniversaire na ye mais côté monsieur ça que bon choqué pe baninga ils ont mosala venant beaucoup esimbaka te ayima na Arena Paris la Défense abisa bato wana ke asalaka fête à quartier la terre donc ça dit ezalaki kaka badoki mpo ezalaki briske so mpe ezalaki avant boye anosanga osala nango apesaka mbongo na yokani eza sale baloi ata nga bona kolwa Arena ndeti nga na olwa Adidas Arena na olwa yango 5 jours asalaka baémission nabengi bino baémission oyo alinga ye apoti atani comprendre enake mpe bafe nanga aigle tosali video alobi ya kozala na obetango mpe plein akake ndeti nga débordement kutu ezaka mpona émission eza sale ezaka nga mona linga so nazwi producteur mbamona sale yango donc ça dit eza nango nini te eza sale voici qu'il faut avoir beaucoup de respect c'est un artiste qui s'est battu seul vous comprenez qui s'est battu seul ti akometi wana akota na carré magique asala combo c'est un artiste malgré tout bango tout baza baniveau moko te différence ezalaka kaka mais c'est un artiste parmi des grands artistes en moko on doit beaucoup de respect vous comprenez déjà voici qu'il faut oleka na TV alobake kofi aza idole na ye kofi aza maître donc cela veut dire c'est quelqu'un d'humilité toi biser na humilité wana te faut l'apprécier parmi ye pas na bavaleur na ye ezala na basérie moko boye overa bamoni akangi mboka moto alibo omaliaga na vulu ekangi mpe mboka vera mboka oleka yoki yango mpe c'est fort kokanga mboka mosusu akanga ngo mbaka moko par hasard bo biso akanga ngo par hasard
il faut qu'on régulièrement approuver déjà bêta donc à bêti ma bêti ça par chance à Yesu ça bêti simbi à Yesu ça bêti simbi donc ça dit à ça moto on doit beaucoup de respect bon na Congo to bossa na batu boy to bossa na batu boy wazi quoi azwa courant yumu na ba vanti combien d'artistes ba tchaka makele la faire ça azwa courant faire na vie na ça azwa courant donc ça dit déjà faut respecter l'artiste il faut maximum donc mon amour il faut repasser place na ye même mon amour na style na ye l'homme a une style na musique nous n'avons pas mon bébé oiseau quand on va dire bon bonne nuit chérie mon bébé oh les gens aiment beauté tout bien mon nid les gens aiment beauté les gens aiment beau donc voilà vraiment toi comment on a besoin de souka relation à ce qu'on a confié le médium des bébés c'est pas non c'est pas non c'est pas tu peux ba faut ba lo mo bato balingana bato babebana bato bakotaka te comprendre faut ba osola kaka bolingo ezaka na haine omoni bolingo eza ndeti boye haine ya ndeti na nsima soki baluki kaka boye eza mo soki baluki boye ekomi haine donc bato bana haine yebakele barobo surtout so bayebani pole bakokutana bakososikizane alimbisanga ayobetaki fo toboma bafamille me makambo oyaka lisu te bayokani mpe amitié na bango econtinue po badana baconfiance okomprendre bozalaka na te mpona kokotaka bopesaka te eza mambo mwasi na mobali bokotaka na bino te kopesa mpe conseil te bino opesaka conseil opesa mambo na bino conseil tala ngo na miso soki okota conseil mpe yo na bon sens na Congo fo tozalaka na artiste kaka ya koboma moto okopelisa mpe moto yango mpe peli likolo ekoya te okomprendre voilà boexcité mpe nanga wazekwa na mabe te boexcité mpe ve rambo na mabe te c'est la famille ve nanga wazekwa déjà lobaka kofi olombi aza idole na ye ve wazekwa mpe aza na famille ya chacho moi je suis l'état qui passe fika dans yekimi ezala oyo elekaki eleki baza banemi te baza bato sauf kaka ke ve rambo fa yebaka attirer les sons ve wazekwa mpe attirer les sons oyo moninga alingi te kosala yango te voilà c'est ça. Merci beaucoup na ba onyo to balanda ki biso pena na émission oyo invité mes verts mal boss dit David Mangaya zotala ngai le boss du peuple le boss dit David Mangaya apesi pe mbote na yimoko le boss China Rambo mbote belé le patron Chadamisi le boss China Rambo de mokolo mon ami donc apesi Yannick ni ya Rombox Yannick ni ya tala biso mbote belé na apesi pe mbote na yimoko Benanga Kelvis Nkoy, the king of lion. Bambote belé donc tout batala biso. Bref, donc merci quoi. Merci vraiment. Merci Penana yo. Nabete sous Pamela Soleil, Herman, R9, Venanga Gilles Vamanseka, grand pote Gilles Vamanseka. Après c'est bien bote na venanga idino image de tous les temps. Il y a des légendes nabino. Faut maximum de respect donc. Vraiment ça nanga voyant Kumu de toute tendance. Voyant Kumu toujours maître spiritas. Faut délivrer ce léo bon c'est là on a embêté les sous c'est mis ça le fait la tigi na ngai parce que ma confiance à Zoagi c'est léo ma confiance au mon swaga donc ressenti que mon bali mutabeti donc bah tout bambo tibere faire gagner la merveille donc sous le kauka pazuria les patrons donc voilà merci en tout cas on appelle le dit merci belé surtout na yo Soleil Pamela donc bambo tebele aux on a pour ça service basa la décoration intérieure donc hésité benga martel du service il y a aimé matumona benga bango pena basa le service nandako en tout cas merci na pasteur Elda médiate donc merci na docteur Franck na Matadi merci na masananga Herman Arnef merci na yemoko na kati maloba te na moni ba otala ngai na pesi ve na ngai mbote grand prêtre Adom Wanga ve na Adom Wanga le millionnaire Adom Wanga patron donc il est prêtre ba tout ba homme d'affaires toi Congo donc o chetembo moni yango le millionnaire te wana grand prêtre wana kutisila na pesi mbote grand prêtre Adom Wanga mbote na grand prêtre ve na ngai Adom Wanga donc on a pêché un bout de grand prêtre choisi Matata. Voilà, venanga Iram, on a pêché un bout de belé quoi. Donc voilà, venanga Bobby Bombe, le président Bobby Bombe. Donc encore
Voilà. En tout cas, merci mingi na bien nyonso baolandaki biso. Nayebi ke émission mosusu ezoya. Merveille Rambo aza na bino. Obenga botinda ba réaction na bino. Merci na oyo nyonso baolandaki biso. Merci na Pamela kuno zali. Merci na Vienanga Edino Image. Merci na patron de Banza de London. Na opportunité ozopesa biso. Tokutani na mokolo oyo ezoya na banda kuna bino mbote. Merci, ciao.